nyonso bayebolanda Vision Plus bongo mokola lelo toye liboso tozali bongo na Gombe précisément na peme na cour de cassation esika wapi ezwami ambassade ya Rwanda pa iwapi bayimboka bayaki ebele kosala sitting mpona kosenga bongo départ ya ambassadeur ya Rwanda pamba te bango balobi asala ba crime ebele na Afrique du Sud kasi boni baye kochaye bongo na République démocratique du Congo en plus babakisi basepeleki na maye ambassadeur ya Rwanda lobaki te na oyo epeli bongo République démocratique du Congo en plus ba menace o bazali ko menacer bongo Dr Mukwebo oyo azali bongo ko bongisa ba mama na este yango bana Congo basangana ki ebele baye kosenga bongo départ ya ambassadeur ya Rwanda bokolanda ngo na bilili pona côté les mela maloba ya ambassadeur ya Rwanda accrédité na Congo comme tu es bien ambassadeur ya Rwanda azaki ma propos to bengi afingi ba congolais ba propos injurieux pe méprisant yango to ko telemela ye ko lobana ye alongwa ne ko na biso Congo azonga na mboka na bango na Rwanda na 1000 collines et que batu ya Rwanda bati ambassadeur mususu ya sika et puis to ebisa na ba Rwandais batika ko menacer prix Nobel na biso Dr Denis Mukwege batika ko menacer ye et puis mise en place il y a rapport Congo mapping où est-ce qu'on répertorié que les Rwandais, armée à Rwanda, les soldats bango, baza impliqués directement ou indirectement dans les mensonges et les kakana est et mboka na biso Congo. Merci. Babeti bagaz lacrymogène, babeti babal en caoutchouc, tozana ndeko mino bopomi. Oyo akangami kuna na commune ya Gombe et puis on a bandé ko 6 au bana mama yemo moko aza très gravement blessé bon ça ki awa ba ko tsere na kati ya bando ka croix rouge ba ko memaye aza gravement blessé. Merci. Comment ba robetanga pona pays nanga so na réclamer ba droit na ngai bozo kisanga pota to na posa ba Rwanda te na mboka na biso ba ko mo négliger biso za rata to mona na ba pota bwezani bapota onde bakanyinge pa ba policier na sali violence te loro moko te mbala moko baye babwaki na mutu ha bakonza mboka elonga na osenga na bango batela biso makambu oyo toza vraiment donc façon to vivre na Congo to vivre net ce n'est pas notre pays RDC to vivre net d'esclaves yangwana tolini babongisela biso mabamu nazana kanda makasi po nini ambassadeur o na Afrique du Sud babengana kai likolo ya makambo ya mabe ayena makambo ya mabe organiser crime ya koboma général moko ya sud-africain bande babengana kai nde baboma kai siko ayena Congo asakani na bande kona biso baboma na nini lelo sikoyo ye gouvernement na biso basana na esengo ya koyamba moto asakani na bato bakupe belebele siko rapport mampinga eza biso nde tosala yango te rapport mampinga eza communauté internationale nde esala yango nde lobaka ifoto ba créer tribunal international pona ba crime ya S comment est possible biso to ya poto sala ka sitin to yena eloko te maboko pamba bando kanga baninga na minto baninga nanga plus de 7 bakangi bango na tongo na minto basana ipekin comment siko mboka biso saka poubelle babenga ka bato bakanga ka bato siko biso moto mo babengani aye to yambi ye pe aye wasali loa ye babengani na Fidicine so comment tu penses à quoi ça eloko amesanga pasi ya kobota makongo na mo bakoza biso bazo ça est-ce que vous avez oui, celui qui a organisé crime baboma général sud-africain. Tout ça, il faut mentionner très clair. Il y a un autre qui a tika sol na biso congolais akende. Et puis comme mabona tongo na balabala, est-ce que vous avez une autorisation? Gouverneur a passé sur autorisation lobby. Combien de temps possible gouverneur a pu annuler autorisation pendant la journée? Un sitting et à la calcamouille autorisation T. On est à l'état de droit soi-disant. On est à l'état de droit soi-disant. Le quoi dans l'état de droit, chacun libre de manifester. Oh il y a mon bien. Oh il y a mon il faut à manifester. Il y a un qui manifester. En plus, tu peux protéger le prix Nobel Nabiso de la paix. Docteur Mukwege a pris Nobel Oyoyo. Aza digne fils du pays, mais général ni Kabarebe, un Rwandais tout fait, a menacé la menace de mort.
toboyi toko protéger prix Nobel na biso pe to lingi ambassadeur rwandais na sol congolais te akende nyonso wana bapesaki biso 1 heure du temps mais il faut arriver na tongo ba décoration mususu bazali saisi dans la police bakangai bango. Alors biso doit réclamer ba droit na biso. Un ambassadeur jamais ko surpasser ba président de la République, jamais ko ba n'importe quoi. Biso doit déclarer ba droit na biso. Tozo après ça ambassadeur wana alongo a quitté sol congolais. Na 24 heures, nous avons manifesté besoin de bientôt là to ça action pour à quitter Mboka na biso. Merci. Non, NT, ils ont mouvement citoyen, ils ont parti politique. Merci. Comment est-il possible sur le BN? Ambassadeur de l'Union européenne, je suis tombé à Bengana pour alinga sakana souveraineté en Mboka. Quand Bengana ambassadeur en Mboka, ils ont dit que oui, coïncité N. Pour nini je suis tombé à Bengana ambassadeur, ya nini? Ce que maman tumba zenze tumba bandi kimia moto asakani na population. Asakani na moto azo protéger ba maman. Ce qui Mboka ezala diriger bien batu balinga bando okupate. Ce qui Mboka ezala diriger bien moto alinga sala musala sala ka ote. Ce que maman tumba zenze avandi kimia amone lengi ndenge ye asakani bazo sakana na moto azo sunga ba mama. Eza pasi makasi ba mama il faut batele malipo na moto na mona kilobi na Bukavu basali meza muke po baza partout ba mama ba otiki ka ba mama Bukavu wana eza malamu te. Du coup comment yo lobi que oui et coïncité N. Du coup cho kitondo era bengana ambassadeur européen. Et incita N bato wakenda poto te. Mais besoin de ça mususu. Et ça la bonne na diplomatie. So ozotambo na respect à loi ya mboka wana te bakobenga na yo po batinda moto akoya ko respecter loi ya mboka. Eza ko inciter NT to boyi te ambassade kangama. To boyi débat na ye po batinda moto akoya ko respecter ba loi ya mboka na biso. Akoyi ko sakana na ba mama te, akoyi ko sakana ba ndeko na biso bakufa na STT. Eza nazana kanda makasi ndenge la police ya mboka na biso bazo benga na biso pona tozo manifester tozo souci ya bandeko na biso bakufaki. Moi, le message moko pour na bateau baotala au partout dans le monde. Bateau nyonso baotala ngai partout na monde nazo esa bango que vérité et la vérité tribunal pour international pour na SFE salema parce que rapport mapi eza ba congolais ba sala ngote eza communauté internationale muta sala yango tozo luka justice et salema pour na rapport mapping. Mbote pama toboni awo yelo ngona ba bandeko ko manifester la tina de pas ambassadeur Rwanda lobini pona. Bon maman, je suis Nazali parmi les jeunes à Est. Dans la société civile, en plus nous sommes des jeunes indignés par rapport à la situation où ils ont les Kalambo quand ils habitent ceux qui vraiment tous en a responsable. Tu vois? Ils ont un problème où les cas ils ont anormal. Pays ils ont la kati ya moto makasi ceux qui to sali baje boye bana ke yango na balkanisation bandi. Mais avec biso ba jeune oyo to telemi et ko salema te o ba Rwandais na ba Ougandais na ba Burundais na communauté internationale o ba préparer pour la RDC. Na yebi que président de la République ayo kanga nazana posa Olexango. Et tant qu'il y a le Baku ba Congolais baza kati et tant qu'il y a le président de la République a cité les biso ba Congolais au baza kati na situation où ils a collé kana est au comprendre. Deuxième fois na osenga na président de la République à Salaboy si réellement aza président aza mona Congo vraiment solo ayokana aluka Mbemba aluka Nyimbusa Nyamus aluka Azarias Rubero groupe wana ya batu oyo ya RCD ya kala ba vanda place moko ba solo la situation où ils a collé kana est ce qui par exemple bango basala qui complot na bango pour na situation où ils a collé kalelo na ben batu ba olela lelo on a olobelo siko awa makambo ele kana itour ce que monnaie est incroyable makambo ele kana nzela ya est mobimba to ba est ndengeza pour le moment même na minembe kuna situation ils a vraiment tout le pays est comme na situation moko ils a biso moto comprendre ce qui président de la République a tiki situation oyo boy vraiment balkanisation yango ba olukila biso ndango to seng na président de la République biso toza ba jeune ya est de la République to perdre ba parents na biso to perdre bande ko na biso chaque jour moyen biso to vivre zate moyen to sala musala zate moyen batinde so bambonga minerval na classe zate vraiment toza na situation oyo biso moto lo baké est-ce que toza vraiment na ba autorité na mboka oyo na seng na ba député national na biso
ba député provincial na biso na sengi na bino si réellement biso nde totiaki bino boza la place wana to sengi na bino bo démissionner na kati ya parlement de la République jusqu'à ce que bazo à disposition nini que makamba est makamba Ituri et Vanda parce qu'avec ça ne va pas. Voyez combien de fois tu as peur de bateau ebele mais président ya Rwanda ndenge azawana ambassadeur ya Rwanda akoki kolobela biso bongo te baloba nini ke Denis Mukwege est-ce que Denis Mukwege azana problème ye mutukutu aosunga kutu bana ba mama ba papa o bana ba okufa kufa ernyos après ça baloba nini ke yenda utia désordre na pays non. On comprend. To sengi na président de la République akatela biso makambo oyo. To sengi na itopesi 48 heures. Ce qui réellement azan mwana ya mboka oyo. Asisa makambo za ko kena est. Parce que la fois passée to ndaki lo bakabila. Kabila saliboye. Bon, cette fois-ci to zi mwana siko mwana RDC yemoko. Si réellement oza président, oza congolais vraiment congolais 100% congolais. Lobela ba congolais, situation oza koleka vraiment ya solo oza koleka na est yango ni to sengi na ye. Biso moko to yeba, qu'est-ce qui ne va pas? Bazana posa nini? So bazana posa bakabola mboka balobela biso bayoka to solo na bango eleki nde ba bomba bande kuna soto sepela te vraiment. OK, merci. D'accord. Merci na bande kuna biso nyoso ya Vision Plus tozaki bongo na site ya bayi Filimbi bayi Lusha basanga na bongo pona koloba basepela kitela ba propos oyo ambassadeur ya Rwanda loba kitela tina bayaki ebele awa liboso ya ambassade ya Rwanda pona kosenga bongo départ na ekasi yango suki mabepa mbate la police ya République démocratique du Congo elongo bazui babengani bana mboka bapesi bango accepter ya kokota bongo ya kotika memola bango pona départ ya ambassadeur ya Rwanda botika la malamu tokutani susu basima pona kopesa bino ba information ya solo.